musulman ça na droit silika. Ba catholique ba bomisi combien de personnes na mboka oyo? Est-ce que va changer en catholique, va changer en catholique? Catholique est religieux Nzambe sainte. Na papa ya ba tu vas sabino contact. Ya voiture, abina tiki voiture musika. Contact na nga yango, je suis père ya famille. Moi sina bana bazakuna. Mais bon kangi ya bokene bokete na prison condamné de mort. Et vous trouvez ça normal? Mais doit faire parce que le Congo vous appartient. Police Congo, il y a mboka na biso. Les ko engager l'état. Général numéro 1 à ville à Kinshasa, général Kasongo et ko engager. Ceux qui ba misino ba yena na terrain wana ba kufi lisusu et talié. Et ngana ko banga ko sangisa ba musulman te. Catholique et 500 catholique te ba chrétien ba sangana raté. Excellence. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Craignez votre Seigneur. La vie ne nous appartient pas, la vie appartient à Allah. C'est que vous ne pouvez pas oublier dans votre vie. La vie n'est qu'une jouissance trompeuse. Par rapport à cette responsabilité que Dieu vous a confiée, après la mort, vous serez jugé. Okay. Lelo, ozomona musulman, azobundisa ndeko na ye musulman, po aza en règle te na ba corps moko ba yokanaka songolo. Okay. Yepi alobi ba corps moko tokanaka songolo o respecter yango te. Donc oya boy jusqu'à tel point moto ekoti akimia. Eza moto aza non musulman. Je me dors télévision mbote na biso nyonso na loba mom kina kikongo mbote na benu mbote na benu bapangi ya Vincent mbote na biso nyonso bafani ya Je me dors télévision mbote na biso nyonso ba abonné ya Je me dors télévision ba onan bo s'abonner massivement ba o bazo déranger CM Carole Makoka Dibanga Carole Makoka publicité ya iloko songolo pakala s'abonner nano en premier après ko s'abonner nde tokoye ba ndenge nini ya kosala. Aussi je dis un grand merci à mon boss Papa Deo Nzinga papa Vimulayi baini wana ba kufa ba omo te me pona nga ba kufa te bazana ba moy ba mona bolamu na yo ete ya bango ba bongo na mitema bazonga jiga. Merci beaucoup à Valuye ye cameraman nanga o atika ngai te. Alors awa to yokolanda lisusu imam abonné à Je me dors télévision batu ya poto oye bo déranger ki biso tellement pona imam a kufate azana pays étranger te aza ana kin donc nazana ye na ki ko lukaye na landa ki pe na zui imam Mustafa je dois préciser. Alors là cameraman nanga Valuye akosunga nga ya kobenda bilele nazo invité na nga ya mokolo ya lelo mbote imam Mustafa mbote na yo mama la Carole internationale. Sko yo comme ça na Ali Bosonde. La chien parent na to oncle Mobo changa mo elle na Ali Boso. Non, bato mingi na considéra bango. Bato nyonso baza cher pona nga. Na koka ko benga bango na ba kombo na bango te. Oh bah peut-être bah parents bah pesa bango bah kombo tozwa na époque coloniale. Le quoi na linga vraiment ba kombo ngote mingi. Makoka Tutu Ndukazama. Mais Carole oh héritier na changé bango entourage na tout na babine na benga bango. OK. Ndana sepela ko bengo la Carole. Ah ça me bien. Je suis motivé. Tu m'as motivé.
Nazaka minimum, minimum d'excellence. Oh là là. Maman mais ezala moi meilleur, ezala moi excellent. Est-ce que musulman c'est bazala galant le quoi yo? Yango nde ezali tradition prophétique ya islam. Là ta soki a communauté c'est kazo pratiquer na noté au islam ya enseigné. Ah bon? C'est très bien. Yango toza ba musulman na bandimi. Bandimi baza moké. Bibli elobi elangeza monene me basali. Baza moké. C'est un peu ça. Merci beaucoup Imam, merci beaucoup d'abonner sur la chaîne de télévision. Restez branchés, aussi scotchés en train de suivre cette très belle émission avec moi, Caroline Makoka, autrement dit CM. Imam Moustapha, Tokomaki, le logar central, 7h juste. De 7h juste, et à 11h. Tout le monde a ta musulman mon côté. Tandis que c'était prévu, qui n'a pas d'information. Aussi n'a pas bouche à l'oreille, pas bateau. Fallait les lots. Bozala wana pona ko soutenir ba o ya bino baza na place ya pasi ba o bazo samba déjà lelo non voilà fallait ba samba déjà lelo mais comme ici biso par rapport à bolungo o te bino ba musulman bozala nango to monya ta mutute un moment évaluer to mona ki musulman moko abande ko circuler mazala ki vraiment na kobanga azala ki mal à l'aise azoleka ko banga et autres donc déranger biso vraiment. Yongo to yeba ninde sali et le Congo et Simbate. La Carole, au moment où les opé ça passe les alinini. Passe ya Congo, passe ya Islam, passe ya catholique, passe ya christianisme, passe ya kimbangisme, passe ya Jéhovah. Pasi ya religion tebe za na mboka na biso wana on atangi te seke na bosani nyoso passe na ngozali ba enseignant. OK, enseignement ezali sans tâche mais les enseignants ndé ba bomi lo lenga ko transmettre message ya ngani ya Nzambe. OK, ndenge batiaka maboko na ba constitution na bango na assemblée na sénat ndenge ba votaka ba mibeko na bango o bango bato ya mokili basalaka ale bango bazwi mayele wana bakomi ko toucher ti Biblia ti na Coran parole eza sacrée création ya Nzambe défaut ezalaka te atanda mabele intact a posé ciel na likolo sans support intact. Ale bino siko bato bolingo zo maloba na wana botsa mayele na bino likolo ne ndiba bomi mokili. OK, lelo ozomona musulman azobundisa ndeko na ye musulman po aza en règle te na ba corps moko bayokana ka songolo. OK, ye pe alobi ba corps moko tokana ka songolo o respecter yango te. Donc oya boy jusqu'à tel point moto e kotia kimia. Ils ont un nom musulman. OK, Nzoka Coran et lobby. Coran et lobby. Fa in tanazantum bi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Coran et lobby ceux qui ba musulman bazan un problème moko songolo. O lekeli bango mayele. Genre net ya problème au monde qui bazo wele la pouvoir. On est à gare centrale. Le que tu es sur la gare centrale, c'est Makambo, bango basalaki. Oui, le caca dernièrement. Oui, le caca dernièrement, je te fais la carême dans le stade de martyr. Aux Hollanda. Et là, on est au Salema. Bah, on a ba o bazoyo kanate. Gouverneur de la ville a Télémi a bengi bango ayokanisi bango ba kesa mbelesika moko. Njoka imoko a créé déjà groupe naé. Quelque part. En oubliant que les occidentaux, les impérialistes, bazali na campagne contre-campagne islam, comme les terroristes. Parce que motonio so sote asali li sumu na mokili, babenga kaye na kombo na ye, sauf musulman. OK. Maman la Carole, message yo doit sillonner sur toute surface de la terre. Je suis clair. En disant que quand un musulman commet un péché, une erreur, au lieu de musulman na kombo na ye, au lieu de l'appeler par son nom, bakobenga na kombo alingomba na ye.
On va l'appeler par le nom de sa religion. Est-ce que c'est mon problème, mais ton chrétien, ou bouddhiste, ou je sais pas, catholique, tant que ça la likambo, aibi na zando, to abundi, to abomi batu na este, bakobe ngaye na kombo na ye. Laurent Kunda, abomi batu na est, babe ngake Laurent Kunda. Mais c'est un pasteur, il y a église chrétienne. Mais quand il s'agit de l'islam, c'est tout à fait normal. Ce qui va bêtir, c'est le peuple à Silikaka. On est allé peuple, oh, police a droit de sécuriser comme il se doit. Peut-être que c'est quoi police? Il faut même savoir que le mot police, c'est combien de lettres? Toi, on a P-O-L-I-S-E. P à Liboso, c'est la politesse. Être d'abord poli et pas un moto aux yeux à Kokanga. Tu ne peux pas exhiber caractère. Donc, mais logiquement, bango bayaki pour na kimia. Mais bino bakute bino déjà bozalaki na tension déjà élevée. Non, non, maman, tout le monde a bandé na biso to enviaka. Ba oti ko bamba mabanga a makambu ya vaccination na France. Ba français ba tombo ki peuple ba mi mabanga. Simba bouclier, ba beso ko bouclier pour nini. Yo za peuple. Bien ça peuple yo ndimaki na kokufa pona mboka ona ko servir mboka oyo malamu na mabene ngo si fo boma mutu yo moto lobi o batela moto akufa te yo komi ko boma ye musulman na droit silika ba catholique ba bomisi combien de personnes na mboka oyo est-ce que ba changer en catholique ba changer en catholique te catholique est religieux nzambe sainte avec la bonne parole divine. Tu es sûr que ça mais ceux qui portent le mot catholique. Non, tu as solo, il y a enseignement divin. Ceux qui portent le catholique à exhiber comportement ça n'engage que lui. C'est ça. Mais pourquoi quand il s'agit de l'islam, allez vous dire terrorisme. 1, 2. Quand on va nikuna, faut pas qu'on va tout. Pour biso ne te bomber un soldat, mais on va bomber bisoté. Net ngaima Mustafa Tutu. Ceux qui n'assemblent ça quand terrain ouais té. Ceux qui n'assemblent quand stade de martyr. Ngape me babeta ngali surtout ngande banga beta lisasi. Bon ngali ngana za liboso. Moi pe na sepela ndo za laté. Nga sepela té. Nga sepela. Nga sepela na za la du na nga za na prison, to na nga na kufa. Pour la défendre la cause de l'islam. Quand tu es venu me sécuriser, maman. Il faut se on dimanios, un babisio ah tu as fait ta mariage. Bino ba policier bo téléma ba sécuriser ba marié na ba invité na bango. Allez, marié na invité ba bomani. Allez, obomi marié, obomi invité, to obomi marié. C'est inconcevable na mboka oyo. Et puis aussi ba musulman na bokangi bango, bo peut ba peine capitale, ba condamné de mort. Ça fait mal. Très mal. Bo bata nani liso nzambe a balancé vidéo nazo sola en direct. n'a pas besoin de prison, n'a appel vidéo à balancer image. الحمد لله وحده والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر المسلمين والمسلمات، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Imam Mustafa Tutu, le prédicateur de la nation, to lancer message aux musulmans nyonso oyo ayebi ete bandeko na ye musulman Nzambe alobi ba musulman bazali bandeko fa aslihu baina akhawaykum bobongisa katikati ya bondeko na bino izama e Coran elobi pe Coran ezali koloba musulman de kono musulman o ezali message téléphone nazo solola en direct na bandeko bazana prison. Salam alaikum Cheikh Naza en direct na média, nazo solola nazo lancer vidéo moko pour na lobby photos à la biso nyoso na gare centrale tokutana na ba musulman pour na kosala marche ya ko ebisa chef de l'état ete bandeko na biso bakangami injustement mokonzi ya mboka aloba liloba po batika bino ndeto okutana biso nyoso ba musulman ya Kinshasa mobimba et puis partout ya la République démocratique du Congo place bozali bokende kokutana na ba lieu central na bino pona ko lancer message na direct na chef de l'état ete bakangaki bino injustement il faut batika bino
parce que tous on a ba témoignage ya bino ba boza leo na ba prison tant bazo ndongba na ko bomanaka na kati ya ba komiko na bango bino ba leki na biso ba papa ba ya na biso boza kuna bozai na makambo wana te mais bango moko lelo bazali en paix kimia astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi maître base olobi nini kasi message na ngako pesa ngapo appel na appel e koti to nazo sala vidéo. Alhamdulillah, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Même lundi, on a dit que na balabala. Naza au courant, Maître Bass, Nazo rappelle dans 5 minutes. Nazo rappelle Bino dans 5 minutes. D'accord, on a un appel vidéo. Merci. Salam alaikum. Ma musulman biso tout na gare centrale. Biso tout na gare centrale. Toye ko iba eloko ya moto te, toye ko finga moto te, toye ko buka eloko ya moto te. Toye ko réclamer droit ya bande ko na biso ba musulman ba kangami injustement baza ba condamné de baza ba peine capitale, ba condamné de mort, baza ba innocent. Astaghfirullah azum wa atubu ilayhi. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. OK, donc et ça fait mal maman. Ce garçon a 24 ans. Garçon on a soigné c'est mon petit frère propre. Donc na koli na ndako na bango. Donc na yebi éducation na nini papa na maman na ba pesier. Et je connais la famille musulmane. Papa ba to sakane diamantifère ayebi makambo ba komiko na bango kuna te. Maman na bango c'est une commerçante. Ba frère na ba Abdul Mbiola ba master nanga. Ba mapasa ba vie nanga donc famille ba messana ko ressemble à un stade. Parce que bazar les plus de 3 personnes dans la même famille na 4 à prison. Et vous trouvez ça normal? Ba makamwate ba ko sambela. Na papa ya ba tu peux ça bino contact. Ya voiture, abina tiki voiture musika. Contact nanga yango je suis père de la famille. Moi sina bana bazakuna. Mais bon kangi bo kene bo getier na prison condamné de mort. Et vous trouvez ça normal? Mais doit faire parce que le Congo vous appartient, ne nous appartient pas. Ça n'a pas de sens. Imam OK. Bolimbisa en tout cas ba fan bo comprendre imam mazana do silica donc ça fait tellement mal. Mais mal wana pe ezo choqué, mais tout le monde en peut un moment louche parce que boyokana qui vraiment beaucoup tana lelo pour na ko défendre batwana. Place tozalali place pénale. Question nangeza ezande wana nini nde et empêcher que makambango esimba te pesa le maté kasi ba enseignement ya mabeti ba enseigner bazo ko enseigner batu mabe ba bebisa enseignement ya nzambe nde na musulman azo banga te kasi ba banga yebisanga dawe seulement ki na stade et na kutu dégater soki no pona dégater soki pona dégâts etali sananga ezo ko engager police Congo ya mboka na biso les ko engager l'état général numéro 1 ya ville à Kinshasa général Kasongo et ko engager ye ceux qui ba mizimo ba ye na terrain wana ba kufi lisusu etali et ngana ko banga ko sangisa ba musulman te catholique sangisa ba catholique te ba chrétien sangana raté est-ce que besoin qui on a eu l'autorisation légale auprès de Yanine ya hôtel de ville mais ba musulman ba bangi pona nini maman ba musulman ba bangi ba bi que biso tozaki ba to Abdallah Mangalati bato bakangi bango kuna on dirait basé à Youssouf Dibondo. Il y a Youssouf Dibondo ba bi biso ki bato Youssouf Dibondo. Ba bakangi bango kuna on dirait basé à Mangala. Ba ça ni séparation. Mais sur ba vidéo na bango eza na bilongi ba vidéo etambolaka. Bato bakina na bango ko sambela. Mais moko bakangi kuna zakina affiche moko eza na photo Fayulu. Wana 1 2. Tango bozo semer haine. Na mitema ya ba musulman. Bingai natangi Islam ba bisinga man alamaka harfan fi din fa huwa abaka. Moto ala kisi eloko moko na vie oyo yeba kite. Azali moboti na yo. Et a contribué connaissance aza moboti na yo. C'est-à-dire ponanga ba imam nyonso baza ba imam nanga. Ba mwalim nyonso ba mwalim nanga, ba papa musulman, ba maman musulman, ba papa chrétien, ba maman chrétien sont tous mes parents. Ba ont mérité ba même respect na père à ba parents. Les enseignements on a eu grâce à Gozoa.
soki na ba mosquée misusu ba imam ba oteya bango bongo te manqué aksa nini sala boye yekutu boye yekutu akoko ya te ndo moto se retrouver 3 personnes ngai Tchatcho Ali Valou donc imam Moustapha Toutou le prédicateur de la nation Tchatcho vice-président à l'est des séquedistes musulmans Ali Azali militant il y a Akam à l'est des kabylistes musulmans si je ne m'abuse pas nande komoko ya kiona bakangi Ali lisusu aza muto a Fayulu yeba kangi epona nini éclaircir en vraiment yeba kangi biso to sengi autorisation to kende koyebisa mokonzi ya mboka na mokonzi ya assemblée nationale na mokonzi ya sénat na mokonzi ya forces armées congolaises que bato bokangi kuna bazala bango ba innocent tela bakolo makambu bango yeyo supposons aujourd'hui depuis le Congo, depuis l'islam, il y a stade des martyrs. Et ça dit, année. Mon père qui a parlé du peuple et le Sambo, et ça dit, mon Konzi Amboka, et ça dit, musée Laurent Désiré Kabila. Tout ça, il y a stade des martyrs. Mais au fait, l'été, moyennant quelque chose. Tu peux que 5 000 $ pour tout ça, mais là, on a administrateur et un stade allié. Toyara kosambela to tikala ko bundisa soda ta mukolo mako mama iso yoka dépôt uzala congolaise na mboko ke ba mizima ba ke fongola karamba bundi mais bon meka kozongi satana ma eloko ezo bo mboka na biso dégâts kozongi sakana ata maele sima makambo no basala ngote avant apparemment peut désinstaller bino hein te et désinstaller bango bisote bolungo diminuer parce que ce bolungo oya islam te baka kalizala ki les to ngeto mona full wana et diminuer répondre à bango ba imam wana ba représentant légal wana bango po bango so ba kuta na nzela ba oleka na menga so na kuta na ngala ndeko na to pesa na salam na boy mama yo zongo blague ndama ona banga ba betanga na siège national pona tuni question imam représentant légal président de la République Ayambi Bino. Si par exemple, président Mikolo a gagné la dissolution. Ce qui a dissoudre le Parlement, à dissoudre l'Assemblée générale, Nabino Bobabimisa qui est mon conjaba musulman. Alors, yote, yepete, l'Assemblée générale, élection pour le Moussousou. Quelle serait votre réaction? Ben Babetangay. Question oyo, je pèse bien mes mots, balinga ki ba imam tout basala ki wana na yebi voir na bilongi na bango balinga ba betanga. OK. Mais moi je vous aime, vous êtes mes frères, mes imams. C'est ça l'amour. Na koyeko ina bino tamu nga ba bimisa nga na salle wana ya ko kimisa, ba kote la voiture na démarrer na kimi. Oh là là. Nga ba betanga yi. Non pardon, imam Ali Kitenge. Imam Ali Kitenge Azali imam provincial avec ça a maïti anga likolo na bureau nae. OK. Oui, je me souviens maintenant. Tant à mettre likolo Djibril Massasso azali imam na mosquée na Matete si je ne m'abuse pas. Aza témoin yemuta simbanga alongolinga na kati ya groupe. Pour toute une question. T'as la degré en oubliant que je suis imam, lui aussi il est imam, c'est mon imam, tout ça ba imam ba collègue que ce soit âge. Donc que ce moment tu ba bolingo ça ngo sukuna. Maman et c'est équité. Merci. Parce que les musulmans bakangi pona nini. Yo biso to ke makamba ba musulman. Bakangi bango injustement, bakondane bango injustement. Te bisa bakondi, ba ceux qui bako bénéficier de la mesure de grâce présidentielle. Pour yenda za garant de la nation. Mokonzi mboka Félix Tshisekedi yende le loba suka ya mboka. Et non ya vie ya mutu. C'est ça. Et moto sengela à confondre, à comprendre. À la décision sur le plan national et non pour la vie à Moutou. Vie à Moutou, na vie na ye et ça géré par Allah, par Dieu le Tout-Puissant. Yes. Yo ye na effigie ce qui photo munene ya Fayulu. Oh et ça la nini. On a un accord provincial à la ville à Kinshasa na la convention pour la République et la démocratie CRD en sigle. Oh, il y a président Mbosso, le patriarche président de l'Assemblée nationale. Ok. À ce moment, il y a une photo, il y a une Pologne tale, il y a une photo. Donc, ça qui est pour ça que nous avons pour maman. Bon, nous avons une photo à Fayulu.
mutu déjà si photo Fayulu pour relaxer kene ko bunda Fayulu tala makambo zo sala biso azo senga Fayulu to azo linga informer nini nga peut-être na ko za décision soki na yokiye oyaki nango pona nini par là na ko yeba ko juger mais bo ekaka na hebi na noter donc c'est un peu ça mais est-ce que au moins te que loko pena ils ont fait ça passe makasi et loko au moins ils ont créé loko mo ya bien te kati na bino parce que déjà il y a liboso et créé qui dégâts dans stade de martyr il y a mi balé op et simbi na ngote voire même bakangi déjà sous mutu moko est-ce que troisième idée au boza ya rosangana est-ce que simba et simbi pour biso na islam pluriel et bandi na 3 et simbi pour ce faire ensemble coca que tonga to semble la prière ya jama ya lisanga biso to ya islam pluriel et bandi na 3 il y en a 3 deux to benga ngo diwel OK ils al musanna pluriel et bandi na 3 4 matin to coupe ça qui 3 to ça qui belé to ça qui pluriel et simbi il même ça ba kondimane mo ya ba grimace ndetse ka grimace biso mam on dit ma grimace on biso moto zaki on est sur le terrain te moni 3 personnes et puis 3 personnes bozaki à un moment éparpillé parce que si un grand pays de grands lacs comme les Congo est dirigé à qu'une seule personne Moutou Moko. Et combien de fois, dans le cas de défense, je suis quand même clair. Et combien de fois, parce que 3 têtes, est-ce que là, bino bo pesi ba communiquer biso to kenda kiti na mosquée na bino oza na barumbu to moi le bosso na fiche botie déjà ni communiquer wana est-ce que communiquer les équipes pour 3 personnes communiquer les équipes pour ba te belé 3 personnes te mais si on est bosso retrouver qu'on a 3 personnes le bande to ye muke po basi bazangi soka moi si moko ya kestil tokokisi mokili to ye muke po to ye mibali ebele ya mibali mambo ete trois ko ya te ebi ke na kuti bande ko na biso ba journaliste ba ebele ko ça les anines te na moni ba so ba kebele mais ebele ko ça les anines j'ai mis dans télévision il faut za la kaka et là ko ça la ezali pour batangisa ba super homme ben oui c'est ce que je peux dire dans na mokili nous avons des super hommes et des sous-hommes tel degré de professeur mo pena longenda kule de mari mutu pas que tangisa bana ya bato to na ba super na ba sous parce que la biso na ba qualité ba tia ba super homme nga na tchacho na en livalu to zate na kati nde bazolo ba ko komona ndengo boka ngomi onde ba onde ba utu ba bitumba kasi bangot bitumba 3 personnes na ba utu wana bitumba 3 personnes wana mais faut préciser bien 3 personnes wana mais ceux qui super homme moko boye selon cinéma ya mokili azalaki bonga bomona ngo grave te mais peut être si bongo siko ozolo ba to yaki to ya ozolo ba ndengi nini et to échouer non mais ça papa ya bato obiso to moni o ba te to échouer ba boyaki muke mais il on niveau sali wana imam to zaki wana na caméra so to zi image de l'autre côté mais to zi ba photo to zi ba photo mais ba photo za ob ne bokendela kité imam oh est-ce que objectif ya journal les zaki ba photo objectif non zaki nini imam il faut expliquer biso mais parce que quand déjà on a été appelé de venir c'était pas pour venir prendre des photos imam est-ce qu'on a aidé yo maman la Carole na aidé na ba téléspectateurs ou ba internautes ninge bobengaka et là ko ba bengi yango manifestation ezalaka nini manifestation n'a pas besoin de 1000 hommes 2000 hommes pour na Congo ebi ceux qui l'état so qu'on a ko gérer biso te po bango mo na nous police azalaka mais ba yibika téléphone police sur place mais ba yibita mais peuple a yibi téléphone peuple a buki a tumbi mutuka maman la Carole manifestation tout comme négatif oyo tokoyebisa na mokonzi oyo esengeli sentiment na biso c'est tout maman Carole pourquoi pas senga bon on peut walanda biso on peut bazana moi à dire bazaki na occupation oh moto aye wana pona nzambe awo pa ye pona nzambe to ye wana pona nzambe to mo to za muke c'est bon oga isenga to sala
to 5 classe to sali doa nzambe sunga lingo bana papa ndima nzambe yoki bino nzambe yoki siri ya zala makamuna akei tsato zala makamuna akei ngalo kwa notambola na media na profiter c'est quoi suite nini obozo zela pona bola nzambe par rapport à prière no bosala après cette émission to la suite après doa to sala ki kuna na gare centrale to la réponse pas nzambe. OK, to comme déjà consulté na émission na biso valuer tu vas nous aider alors conseil nini peut si pona ba musulman mususu o ba monanité conseil na kopesa pona ba musulman mususu ba monanité ba sala effort ya koyekola tokotanga enseignement ya destin mingi za pona ba dirigeant ba to ba dirigeant de mingi islam eza siko ya ba dirigeant te kaso mo tende ba manquer bango mama ezali lokola yo bokoli lion ozo bokola lion otindaka lion wana alia batu opesa no biloko mais olakisa pe lion wana kolia mutu tala moni wana so saka ni kendo lia e so jour otindi alia mutu po moto wana zaina makambo zo sepelisa yote en oubliant que bo sepelisi moto te ezali nature ya moto c'est ça lokola yo po zali moto ko tomber kana erreur o ko sala ete o sepelisa moto te et jour lion na ko balukelo a kolia yo eza politique ya lelo ngai nazali tisekediste ya makila nga Mustafa mais nazali nationaliste ya connaissance. OK. Makila nanga tisekedisme pon tongo akufi pona lutte oyo. Loko tongo akufi pona lutte oyo. Na ba dege nzamba tombola ki Etienne Tshisekedi akufi na lutte oyo. Ngabe boso yekutu papa bongo kutu atiki ba responsable bongo apeso na kufi sani. Nde na koma ki tisekediste ya makila. Mais naza nationaliste ya connaissance. Makambo zo monezo leka lelo. Iza makambo ba imam batindaka ba ibana c'est-à-dire bandimi ya mosquée ba bundisa ba imam misusu. Oh là là. C'est la même politique. C'est la même théâtralisation politique dans notre pays. Et ça na ba dirigeants politiques ba inconscient ba sotinda ba groupe ya bato ba menacer bato misusu. OK. Aujourd'hui on a eu le pouvoir. Aujourd'hui, on a eu le pouvoir, mais on a des dirigeants qui vont continuer à contester. En oubliant que l'habitant où il y a au pouvoir, il peut pas contester. C'est ça. Tu sais que d'aujourd'hui est contesté. Parce qu'il y a des gens qui sont balabala. Tant qu'on a qui présenté. Aujourd'hui, il est devenu Batoupé, Babimi Sele Batuna balabala. Et on a comprendre ah, et la politique est à ma baie. Net ils ont d'accord que ça là effort. Bon ya katito sangala, bolingi pété. Mama to banga na nzambe. C'est ça. Président zolo matin midi soir. Politique à libanga eza ya biso IDPS. Politique ya kobima na nzela eza ya biso IDPS. Politique ya soda boma militant eza ya biso. Mutabak sa biso zate. Toyebi yango. Tal londe et rétorquer contre nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Té Tochanase boya. Tosali union sacrée. Mboke kende liboso. Mais boy kaka bozo contre. Ah. Conseil. D'abord non conseil. Tu n'as pas ça mon konjamboka. Et puis ça. Awa mutuna. Son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Craignez votre Seigneur. La vie ne nous appartient pas, la vie appartient à Allah. C'est que vous ne pouvez pas oublier dans votre vie. La vie n'est qu'une jouissance trompeuse. Par rapport à cette responsabilité que Dieu vous a confiée, après la mort, vous serez jugé. Peu importe, il y aura un jour où vous quitterez cette terre, les terres de nos ancêtres. Conseil. Qui va intercéder le jour où vous vous retrouverez seul, devant l'Éternel. Maman Denise Nankerou ne sera plus là.
Conseiller juridique présidentiel ne sera plus. Conseiller en matière de sport ne sera plus. Tu seras seul devant tes biens, devant vos biens et vos mal. Nous voulons la paix et le pain dans ce pays. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Imam Mustapha. Alors, tu as 2 ou 3 personnes à dédier. Maman Karol Bossananga, c'est déjà mon a dédié moutou. Batoubakufa miming de Batoubakufa, que la paix de Dieu soit avec vous. Lelote, tolobite, toko rejoindre bino na kati ya batombo. Est-ce que bayo kakao batwa? Mokile di sere bisote, ndenge distraki bino. Nzambe abatela biso apa biso faire malamu. Amen. Bayo ka Batoubakufa, bayo kanga. Ndelo ibo bayo kiyo. Ndela lobi. Boko kufa, tu as 2 étapes ya liwa. Ozo bela liwa nini? Te wana eke na émission na biso. On est que kuna. Émission ça vendredi. Sans problème, sans problème. D'accord, merci beaucoup, merci de rester branché, aussi scotché en tout cas, merci beaucoup na babonné sur Gémidor Télévision. Na linga bino mingi, na linga bino makasi, na yebi ke bino pe bolinganga makasi. Ba conseil na bino nyonso yango yo sala to kende liboso. Alors pour vos suggestions, tout remarque, reproche, on est là, on est disponible pour ça. Alors Nzambe apambola biso.